Voilà, poulet riche. Boutique bijoux d'or, Mossi. Elengi. Boutique bijoux d'or, Mossi. Elengi. Voilà, poulet riche. Boutique bijoux d'or, Mossi. Elengi. Ibandeko na nina pesa ka conseil ya ba mama mususu. Mama obota mwana na yo moko muto obota mwana wana me soko simbi ko finga mwana wana onzima te okansake mwana na yo te. Soko simbi ko lobela mwana wana mabe onzima te ke yo muto bota ye. O juste ezala nini? Nzambe muto apesa abana. Ozala mwana oyo abima elongi mabe ifo linga ye parce que yo muto bota ki. Mama ifo lobaka na bana ka maloba ya malamu. Mama ifo pambola bana na yo. Mama kolobaka na mwana teke yo kutu osala nini na vie. Yo kutu ndenge zawa na okosala nini zoba boye na boye. Buto finga bana te. Biso ba mama ifo nde tolobela bana biso maloba malamu. Parce que mama na papa baza banzambe ase. Mama bomba mwana 9 mwana libumu. Oyo surtout tolobaka esa tolobaka pola bana na biso yango nde nzambe ayokaka. Bana nga ba osala boye. Esika nga na komite bana nga ba okoma. Na kombo na Yesu Kristo. Mwana mabe azalaka te mama. Zwa mwana na yo bongisa ye aza ya yo. Totika kofinga bana obiso moko toboti. Merci. Ma bijou aligné vraiment place où a aidé Batou na moins cher mais au moins ça ya pour ça maman au moins ba biloko tu es non alinga ba tsu ba chambre awa au moins ba place où yoto aba dikango ngai so za na mbongo muto za biloko moins cher boy ma bijou pensa na poto na pesi ba no mbote yango mona au comment la patrona mais pour le biloko boy ba service ça équipé on a zomona ba batadi ba drap bazo nini mais ne so boy na pesa idée moko asa la singe linge naturel ambaje ga elo mo mulai e kasabila appartement numéro 5 c'est ça appartement numéro 5 oh maman déjà le bataille ça na ka chambre simple chambre la biso simple eza chambre moko ya monene chambre la biso simple ya ngoyo chambre la biso simple toza na télévision eza climatiseur ya wana toza na frigo mbetu na biso ya ngoyo eza lit ya 2 personnes totiaka mwa kiti moko awa sepo lingi wa mesa ba otiela au table awa sepo lingi ba longola kiti oyo yo kaka appartement na biso yango eza propre makasi eza appartement ya $20 par jour donc chambre simple il y a 2 personnes c'est pour bolingi bokota 3 kaka bino parce que espace eza monene tokoki kotia moi éponge awa na se et puis na tongo bolongoli éponge appartement de $20 par jour chambre la biso eza très propre eza très classe maman déjà le but pour ça la confiance vous allez jamais ici toza ko bunda na kaka pona bino pona bosa la séjour na bino ya malamu pour ça la séjour ya malamu na appartement na biso appartement bidor bijou d'or eza na matonge na Irebu A37 ou eza chambre simple toza rappel na ba chambre salon cuisine toza pe na 2 chambres salon cuisine maman déjà le dit bon confier na biso beaucoup za jamais d'ici nyoso tout kitoko contactenga na numéro ekobima wana benga mama bijou ça la réservation à place na yo parce que la place na biso mingi ezala toujours occupée appartement au bozo mona soki lingi comme 2 chambres toza na porte moko eza caché to bomba yango to kofungola et puis to koti na chambre salon cuisine oyo ebimaka chambre simple eza na $20
soko olingi complet nango nyonso tu wana tokendeke na ba 50 dollars chaque jour. Mais maman bijou alobi kobanga prix te benganga osala réservation à place na yo kozala jamais dessus. À partir ya ba 3 mois tokitisa ba appartement na biso makasi. Appartement ozomona ya 20 dollars soko kosala partir ya ba 3 mois 90 jours tokozwela yo na 15 dollars par jour na appartement oyo. Contactez Maman Bijou Nazawana pour Nabino 24 heures. Bye.